Mesdames, messieurs, amis et habituels de www.congo Kimia TV, bonjour. Bienvenue de partout, vous nous suivez dans le monde. Vous êtes branchés sur le meilleur site du monde. Moi, c'est Sylvie qui est Moké Bandomé Sananga. Le loto le bela mambo ya banzela. La ville province de Kinshasa banzela nion sweza obiba. To bando kitana chaque commune pour non l'axabino comment banzela eza nion so ya kobiba. Précisément to na commune ya Kimbanteke, bota ndenge population zo souffrir, bozo ba détail. Bon, tout dans la commune qui m'a dit que dans la route Mokali, juste dans l'avenue Tchungi, route Nabiso et Koufa, suite à Batubago Tcha Batio à Maï pour renforcer, et bien Maï pour tous en moi Maï bien. Et bien, c'est ça que nous avons dit Batio après, Maroya pour sa chaussée quoi. Banda Batia Batio, on a bâti sur route, chaussée Bébaka, Abonde Gomo, on a Maï, tout ça derrière, la Tongo. Moi, pour faire comme place tellement c'est impraticable et ça qui est créé moi embouteillage moi accident moi quoi nous kufa à quoi même na mai na potopoto voir même batouazan na mitu ba quoi na potopoto ça arrive vraiment scandale ma casse na tongo donc vraiment il faut battre la vision route et la route mauvais pour aider peut-être sous station la vision va ça à l'ipolo et puis il faut transformer les cas, mais moi je parce que la route est impraticable. Dans ce bandit, Banda, Pascal, Thibaut, mais juste dans l'entrée, il y a route. Au moins, non, même dans l'entrée, on a dit on a maille, ma casse, donc il n'y a pas moyen que tout ça. Bon, on a un moton de coups, peut-être pour les campagnes. Et puis, chance, tous les jours, on boule les bêtises, il y a au moins quand même des arbres. Et puis, tu les bébés, c'est dans combien d'années? Bon, et en été, mais tous ans, quelques mois, 8 mois, 9 mois, ok, il y a une année. Bon, tout ce qui était, Bango, Baza, tu vas responsable, quand même, il faut que ça route haut, parce que route haut, il y a des bisous pour la sous-station à l'Ipolo, on va transférer les cas pour la misale et ça, la Makuna. Bon, et vraiment, moi, tout le monde arabe, on fait des bails, mais jusque-là, tout le monde a élo comme roté. Tout le monde est là, on éviter ça la route on est là. Nous on croyait que non, comme boulé peut-être ça on a boulé pour mon ande des dégâts mais jusque là jusque là logo a malongé ça la maison. Et on te sengi pour moi, ya ba aider biso, pas bon service. Papa nzele za kobeba bino moko omona ta nzele za salite poto oteka salite kele moya bakilia batemisa te nzela pende baby esi bakonza mboka balandela yango ah papa balandela yango te toloba tolemba bamo baomona ka nzela ndenge ezali tosenga na bango basala nini papa fe babongisa nzela tomona te point se baby nzele baby moya bato balekeza te Dans la route Mokali. Dans la route Mokali qui passe. Oui, nous pouvons faire ça. Bah, quand on va quand télévision déjà des bonnes. Les bébés ma casse. Tout comment on va pas se faire si tout comment on va pour le bon les ailes. C'est là où les bébés c'est là combien d'années? Oh, il y a ça va. Bah, la version ma bon c'est le canzila.
justement tozana Kimbanseke na quartier Mokali route Mokali yango yo. En tout cas souffrance pour na bato Mokali, souffrance makasi bato bazo tambola makolo banda likolo ti bamsu bazo bimati principe bazo transport. O transport ezo suka kamwa likolo njele beba ebeba mabulu na mabulu sko bato moto ape bazo sa na esprit bato moto autour na moto boy 1500 1000 francs. Donc bambongo yango pe tozwa kango te bato bazo souffrir makasi tozo senga na ba oyo bazali kolo baluka moye ba bomisa nzela oyo nzela Mokali tozo mona pasi makasi bato bazo tambola makolo kolemba makasi. Alors ce qui confiance ezali bayeba ke tozali bato tozana kati ya bato babongisa nzela mboka nyonso ebongaka nde nzela ezala po bato batambola soki transport eza te bato bakotambola malamu te. Merci papa. Sina biso ya mwana bon en tout cas on sepeli vraiment nde boyeba otala biso boyotala nzela ndenge kufi vraiment totambola na pasi lokolo malamu odi bangoma bateshoni kuna likolo fitele transport ti lenso mwana likuluma nzengele kuna likolo kuna vraiment bakonzi bayokela biso mawa batala te nde totumbai batrate me bayokela biso mawa babongisa biso nzela bayokela biso mawa nzela eza kokola makasi. Merci beaucoup et les mots ça les plaisir na orgasme à l'attendre les boss mozalis les créateurs babi les parrains koloma solo yo. Un grand merci na chinois Matelo yangandeko na yo kaka triple X Bogabel le charisma Fion mobile Android en couleur. Un grand merci na Georges Ferreira cœur d'acier Trésor Ifaso Christian Kiko na Fayland Arsène Botanga elanga ya bakselaka mingi en pile José Dacosta. Restez branchés, abonnez-vous massivement. Ma remarque, ils ont le bienvenu. Bye.